Bon, ndenge bo landaki na etando ya eke confinement ya commune ya Gombe ekobanda lundi o tozo kobanda o kobanda lundi na tongo moto aza na nzela te kobanda lundi ti le 20 lundi ezali le 6 avril donc il y a un confinement le 20 avril simande tofungoli alors confinement wana eza na tina nini tina ya confinement wana ezali pona esika maladie ebandeli na Kinshasa donc foyer ya maladie ezali commune ya Gombe. C'est vrai nakati ya Kinshasa maladie sekoti la commune nyonso tozana bato basi babeli bokono commune mingi na mikolo tozana bato yo basi babeli bokono ya coronavirus mais foyer na yango esika yango ebandeli ezali commune ya Gombe esika baka ezali mingi esika bata maladie ya coronavirus baza mingi ya bokono wana ezali commune ya Gombe yango wana na ba scientifique notamment docteur Muyembe to Sololi to décider to confiner commune ya Gombe comme ça et que permettre na ba équipe ya riposte au baza ko landela makambo ya bokono wana bakoka ko tala pembeni penza na ndenge elongo bani bato yo basi babeli maladie wana na bato yo baza nzinga na bango ba contact na bango ba meka ko fouiller bango ba meka ko dépister bango comme ça to ko circonscrire maladie wana na Gombe et pendant ce temps ba ko sa kaka la Gombe te ba ko kende pe na ba commune nyonso oyo bato yo baza na maladie wana baza na ba contact na bango ba fouiller bango ba fouiller ba contact wana nyonso asali ba dépistage comme ça to yeba ba nani oyo baza kacha baza na bokono wana comme ça to tia bango pembeni to banda ko traiter bango to l'état azo bango en charge donc ali méthode moko malamu mingi ko permettre biso to ko rakoye ba banani basi ba big bokono anani baza na virus comme ça virus ekende musika mingi te ndenge ke na mambo ka mususu. Bon, confinement, d'abord, dans le monde nyos, la nyos, ils sont en Amérique, ils sont en Asie, ils sont en Europe, ils sont en Afrique, et même ils sont en Brazzaville. Parce que le confinement na bango, kobanda avant-hier. Avec le confinement, il y a ville, il y a Brazzaville, ils sont total. Mais ils sont tous sali confinement, kaka, il y a commune ya Gombe. Commune ya Gombe, c'est vrai, ils ont la société ebele administration nyonso eza na commune ya Gombe ba services sociaux de base nyonso eza na kati ya commune ya Gombe mais ceux qui te confiner Gombe eza lokola to confiner presque Kinshasa mobimba à plus de 70% misala nyonso ezali na kati ya Gombe wa environ 4 millions de Kinois ba utara Bakinyasani, Kisenso, Bandalungwa, Kitambo, Ngalema, ou na po koya pour ça ba négoce na bango, ba business na bango, pour ça ba démarche na bango na bureau ya l'état. Donc ba va na pe na ndako. Objectif na biso et ali ba va na ndako. Ne ba za ko senga partout au monde ba za ko senga na bandeko ba va na ndako. So va na ndako, maladie yo betelo porte te koko. Il faut éviter aux maladies. Maladie wana eza ko il y a un contact oyo toza ko zwa na baninga. Moniso moto aza ko loba na maloba na eza ko bima eza na ba postillon eza ba so ya mikemike mona na kate. Omona ngoto omona ngona na microscope. Alors ba postillon na so ko zuyo na loboko wana tango leksa na monoko na zolo to na miso
Alors maladie wana pe côté lui yo pe na tourna yo OK au lobby au sololi na bateau ainsi de suite maladie eza ko panzana eza ko tambola à Kinshasa tu as 14 millions d'habitants les singeli to mi batela to ye bandiri ni ya ko éviter maladie tata mokonzi ekolo alobaki tozala na distanciation sociale tozala na distance il y a minimum 1 mètre pour na mutu aza koloba musika na yo moye ba postillon wana et côté là on a nzoto ezati donc il faut to batela mibeko bakonzi baza koloba tango to confiner Gombe équipe ya riposte et ko circonscrire maladie na kati ya commune ya Gombe baka ya malade pe ya ba contact o bango bazana yango bato bazana nzinga na bango et ikolandela baninga nyonso o basi ba koy na maladie pe ba contact o bango bazui en dehors de cela bandeko yo bamoni ke azana moi symptôme moi mutu pasi moi malili na nzoto moi rhume moi kosu moi sens ya go ezate bakoki kobenga ba numéro oyo topesaki eza ba numéro 101 109 et puis 110 ba numéro wana soko bengi yango équipe ya riposte ekoya kokamata yo esali yo ba examen pe ebandi kopesa yo traitement wana eza ofele tata mokonzi alobaki yango et puis prise en charge il y a bato bazui bokono déjà ya coronavirus ezali pe ya ofele. Bon, tolobi Gombe ezali épicentre il y a maladie ezali esika nini maladie et bandeli eloko nyonso ezali ezala na ebandeli nango ezali esika yango ebandaki na Gombe awa place tomoni baka ezali mingi bato baza na maladie wana mingi baza na kati ya Gombe mais maladie esi ekoti kola yango eyaki na nzela ya pepo ekoti na Kisasa awa bandeko bazwino ka bandeko na biso bauti na bapoto bandeko ya tozala na bango baye bazali na mokolo bayebaki pete bakoti na maladie esi etamboli na mboka mais maladie wana etamboli mingi eza na Gombe mais na bacommune nyonso etikali parce que na kati ya 109 cas oyo toza nango plus de 30 bazali na Gombe commune mususu okota mibale Motoba Sambo tout ça et puis maladie wana babi elingi malili mingi bato bazovanda mingi na kati malili eza okotela ngombo makasi alors tolobi to banda na Gombe et puis à partir ya Gombe équipe ya riposte eza kosala ba incursion na ba commune nyonso eza la Bandalungwa Lingwala Barumbu commune de Kinshasa Kasavubu Kalamu Lemba Ngaba Kisenso, Masina, Matete, Njili, Maluku, Mongafula, Ngaliema, Kitambo, Babalaba nyonso wana. Équipe ya riposte ekoleka otala bato baza déjà maladie pe na bato baza nzinga na bango ba famille ou bien ba camarades na bato bango bakena otala mingi comme ça ko sala bango dépistage to bango pe so baza maladie so bango pe baza maladie allez c'est mon traitement, je vais en charge et puis c'est comme ça que nous allons combattre cette maladie. Donc Batouba comprendre que ils allaient lutte oyo mbulamatari azako sala azako mener pour ko kanga maladie wana et poussa na mingi te batba ko famille te lokola na bamboka mususu lokola na Espagne lokola na Italie. L'alimentation est aux Kangama et aux Oizana Kati ya commune ya Gombe. Mais l'alimentation mususu Oizana Malemba, na Bakasavubu parce que les lots na Kisasa, l'alimentation est allée partout dans la commune nyonso. Alors l'alimentation Oizana ba commune wana mususu en dehors ya Gombe, l'alimentation moko aux ala fondamateur. Mais Oizana ba commune mususu, il faut pas respecter distanciation sociale. Et puis ba kolo ba alimentation ba organiser ba accès pour la batu bazala confiné te bazala tout en te na kati ya milongo bango ba kosala pour ba kota na magasin. Mais en ce qui concerne l'alimentation o eza na kati ya commune ya Gombe et aux ala nyonso ya okangama
on a permettre batika la bandaku pe équipe ya riposte et ko kuta wana ndaku pour na sala bango dépistage. Ba service ya gardien je resala normalement exemple sala moko ya presque paramilitaire bango ba resala azana pour na kingela ko sala msala normal. Bon, na ba mesure nyonso et ça marala mokili ba exception et ça la présent raté bato bazali autorisé il y a ko circuler na commune ya Gombe pendant période il y a confinement il y a quarantaine et sengeli baza na badge wana biso awa na hôtel de ville ndeto kopesa yango et puis ba catégorie oyo bako circuler ezali bongo tax force présidentielle et tax force il y a ville de Kinshasa pe lokola administration publique mais service minimum bato moke ezali bongo bato ya société il y a régie des eaux ba technicien bako sala ba panne bako kena kosala ba entretien bato pe ya SNEL bato pe ya ba banque ezali à travers tout le pays. Bien, Kinshasa, la banque est allée. Bateau, il y a banque, par exemple, a besoin, il y a service minimum, à niveau, il y a service informatique. On a là, qu'on valide le paiement sous parce que l'économie doit continuer à fonctionner. Alors, il y a une société à télécommunication. Par exemple, il y a des journalistes, mais bango soana, on a circulé en Gombe. Il faut oser un badge. Badge wana tu manopé sango à partir ya lobby. Mingi basi passer ba demande na bango, ba demande des autres là. À partir ya lobby sco tu manopé sango ba badge.